Tozaline sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi la pesi bino mbote bisika nyonso ezwa na bino petika ete kimi ya nzambe tata eyingela o mabota mabino pasi pe na République démocratique du Congo pamba te makambo ma ko salama ezali bongo malamu te bandeko tolanda nanu vidéo oyo. Chers enseignants, chers collègues, distingués invités, bonjour. Encore une fois de plus, bonjour. J'ai un poème intitulé L'inégalité sociale dans notre pays. Les petites maladies dans notre pays. Mais tout le monde ne sait pas. Tous les pays du monde viennent puiser chez nous. Mais nous vivons comme si nous faisions des comédies. L'inégalité sociale est en grande échelle. Les autorités et les étrangers vivent les paradis, mais la population meurt de faim. Nous vivons la vie sans certitude. Quand je pense sur le gouvernement, je me sens mal comme quelqu'un qui a pris la nourriture sans condiment. Lors de la campagne électorale, les politiciens se transforment en nos amis. Pourtant, ils sont à la recherche de nos voix. Après les élections, ils nous oublient et ne se souviennent plus de la misère de la population. Et dans le Parlement, ils se partagent toutes les richesses du pays. Certaines catégories pour 500 000 $ par mois, d'autres 350 000 $, 200 000 $, 100 000 $, 21 000 $. Pendant qu'un militaire qui est au front touche 35 $. Un enseignant qui forme les cadres et les autorités du pays touche 75 $. Quelle injustice sociale, Congo, mon pays. Pour qu'un militaire et un enseignant touchent un salaire d'un député national. Par mois, il faut qu'il travaille pendant 22 ans. Cher public, l'inégalité sociale, c'est aussi une autre guerre sous une autre forme. Comprenez mon émotion. Un salaire d'un enseignant pour 22 ans égale à un salaire d'un député national par mois. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est devenu politicien. Parce que c'est dans la politique où reste l'argent. C'est l'inégalité sociale. C'est une autre guerre froide qui gagne les pays. Chers autorités, revenez à la conscience du patriotisme pour une redevabilité. Ce poème est écrit par les enseignants de l'EPE Bikomo. C'est moi, votre élève KM Mama de l'EPE Bikomo de la 4e année. Je vous remercie et je vous bandeko na banzete bolandi video ya mwana oyo kasi pesinga pasi pe kamwa mwana oyo bakangi mwana oyo mongolo te bimaki ete bakanga ye pe bakangi motuna na niko tuna eske soki bakangi mwana oyo ya mokeboye pona makambo kitoko oyo revelaki pona récitation to poème oyo asalaki na kolela na tina ekolo aye pe na koluka ete égalité ezala po ete bato bazali komonyokama eske vérité wana babomi yango na minoko ya bakongomani ata ko babomi ndenge bazali koboma eske bakoboma vérité wana bakongomani bayebi te ke injustice ezali kati na mboka oyo ke égalité ezali te bakongomani bayebi te ete tokobika malamu te baentreprise ezali te eloko moko yali te équipe pour la télé États-Unis d'Amérique bakongomani bayebi te bakongomani babungi maye oyo bazali kosalama ntango mosusu bazali kokanga minoko me bazali kokufa na kati pamba te bakobanga intimidation arrestation bakobanga mpo bokonzi oyo ezali kaka ya kanga koloba te me bayike na kati na bango bayebi bosolo bayebi ete makambo mali kosalama na ekolo na biso eli malamu te molakisa soka boni lelo oyo basociété baentreprise eyali te comme bobele bafabrication lolenge tokundola lolo makambo ezoleka na zando na biso monene oyo zando bakangaki boyoki ete basusu bakoloba zando bateki pamba te tokoyeba makambo ezali koleka te mana na ngana kunya dola kaya nayebi koyali na pasi kasi
nzambe soka permetaki te loko moko kokaki kosalama te totelema tozwa makasi mpe totambola po ete tumbi yali monene oyo ezali koya liboso na biso ezali te ke elembisa biso papa Michael na mama Célestine na Flansa na mboka ya JKM le nombre 1 océan de la presse congolaise mpe moninga na Gauthier Boulay oyo mazali koleka lekolo na biso yali pasi mpe mawa ekolo oyo bali kochola yango mpe komi soni mpona koloba na bato ete yo ali congolais ekomi pasi makasi pamba te ndenge nauti komoyebisa belo likambo litali zando bakreaki entreprise moko oyo eyebani te oyo ezalaka te na mbongo te esala mpe te bamikeli yango bango moko na komokela entreprise wana nde yango entreprise wana bapesaki yango esala zando bosi bomona entreprise eyebani te bakeli yango bango moko eyali mpe na misolo te ekei kodefa misolo na banko na komo defa misolo wana edefaki soki 54 millions soki 58 millions po etonga zando nde bomoni zando ezosalama wana sika biso bakongomani nde bibuteli na bango tofutelaka bango nyongo wana toali kofuta yango lolenge nini ndenge tosombaka basikre ndenge tokomela basikre basanga ya sukali ndenge tokele kosombaka na bashop ndenge tokele kosombaka bipai nyonso tokosomba bakolongola pourcentage likolo donc oyo bamatisi likolo wana ezali po entreprise au bord ezanga kombo ezanga misolo defa na banko biso tofutaka yango mokolo bakokoka zando efungwami bataxi oyo babanda kofutela zando bord ezanga kombo ezanga misolo defaka mbongo yango ebali kozwa 21%. Ebali kokele kozongisa na banko wana l'État ya Congo ezali kozwa eloko te libungu tulu boyebisa ngai ezali koboma mboka te wana ezali koboma mboka te bozali koteka biloko bya biso na bapaya misolo mibima boni pola kobongisa aéroport na biso bokomaka kuna na aéroport bomonaka ngo lolenge nini misolo mizali kaka kobima miyike na miyike tozali kaka kodefa tozali kocreye ba entreprise oyo eyebani te esala te emonani kaka poisa boye pe ezali na misolo te kodefaka biso nde baumbula bango tofutelaka bango misolo wana gouvernement congolais azali na eloko moko oyo ya korecevoir te boyebisanga bateka mabele te banda baya kaka biteka toloba te soko lobi bakoboma soko lobi bakokanga biso tokomi koloba kaka libanda po efokima bayi bakolo mboka bakomi bapaya na mboka na bango boyebisanga entreprise nini ezali na Congo oyo ezali kosala mosala ezali kofonctionne oyo bazali kofuta bakongolais sika mboka nini bagouverneur ngai yango lolenge nini mboka nini basala yango lolenge oyo mwana mère de Brino na Autriche Bo partager l'émission, bo liker, bo tcha ba commentaire, ba si je sais pas, j'aime pas, bo s'abonner massivement pour te libérer mboka la biso. Toko libérer mboka la biso biso moko. Tala makambo o bayi ba melika na uta ko lakisa bino. Bayi ba melika ba soutenir biso te. Mona mboka Félix abeti pito. Ba boye na bisika nyoso ya tamboli diplomatie ya libungu tulu. Bato moko balingi ete. Tala Poutine makamba sali kuna et pas à Traoré. Que vive Poutine. Yenda zo faire asseoir bango pena lobi fanda silama soko telebo ko zo fimbo. Nana ko simba siko Traoré. To kende bisika opo les ali poto bunda poto na ba minéré. Eloko ne ko sala na mboka. Mboka kufi ba melika bali ko tinda bato na filika ya est bali ko tinda bato na Congo kaka bato lolenge boyebaki oyo basalaka ekufite bato wana nde bazali koya baza ko tinda bato la bango po baya ko sala bango misala ya kozwa biloko bya biso ya motu ya po ete servir et pas la bango mais bazoleka na nzela ya Kagame yango bazobetela Kagame maboko to déclarer guerre to ali bitula tozo kokate be détournement ya mbongo be ko yibaka ba mbongo be ko kabaka bakangi pe ba mbongo yango nyonso na Amerika pasengi na Félix alobi Nathalie misolo ya bandeko na yo ya libota la yo bango nyonso ba entourage na yo
esengeli na kanga bango tala ndenge baza ko intimider Félix parce que bayebi ka koza na incapacité à kopesa bango à cause de l'incapacité à livrer les bottes à la bana na bango nyoso basali bon entourage na ye alors bakoyebi c'est une cédé faiblesse mususu yango wana donc basi batanga ye basi bayebi ye balobi ekolo ayo elingi yo te ozwa kama ponamité ne tambolo tozali kotambola na yo basali kaka arrestation sur arrestation punition sur punition lokola ye pas faible à concéder timboka ekei ko balkaniser na nzela ya baopposa bazali kozela dialogue oyo koaboutir de l'autre côté opposition ezali kozela dialogue oyo ekoaboutir te oyo kosalamaka te olie bango basangana que Dieu vous bénisse olie bango basangana na tina ete basala mosala ya bango bazali kokota pe na kati ya distraction tango oyo ezali ya lisolo na moto te po ete bayimendele bakopesa biso maboko te tango oyo ezali te tokele nyamu tango oyo ezali te tokele kotambola na lolengo elongo bani te tango esengeli bitumba tala bandeko la biso ndenge bakotombola Jeanne d'Arc na bango mikolo mizali koya po ete Jeanne d'Arc abundaki etumba mais abiso tango tozali kotele maboye olie babenga biso baloba nini bino bolingi tosala lolenge nini topesa pe bango makaniso ya biso po toyokana tokele kobunda etumba to récupérer bamboka la biso tikino lelo boyebisanga bamboka oyo bakangi bozokata ba récupérer yango bozokata lisolo yango na gouvernement to na député to na sénat bozokata bazobeta te lisolo ya bamboka yango ke bako récupérer yango un jour bobilo bozo croire na bato bamboka ya liboso ba récupérer yango te batata ba mama bandeko bilenge basi pe mibali ba mama missionnaire na plus 32 la mboka nita babe foko yo moto pe bakoko Lumumba na mboka ya Guillaume Ngangulao ba mama ya moto mojali mozima mite assalamu alaikum na mama ja wape ba musulman nga banso boli bon na South Africa la mboka ya Guillaume Mpinga nani akobundela bino Moïse akouta wapi la patrie ou la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits totele memboka la biso ezali akokufa eloko ya malonge ya lite totika kozela zela mokombo so zanga mokila kila mejeneta lotaki tumbanka de compte bopelo pour le faire pecado totele mako bitumba yango boko bunda ya lolenge nini sika bayi bamelika bango na batelemi batinda bato bakota la Congo bato wala bazali koya kokota po ete bazo mabele ya biso babombo lisusu bokotika nzela ata tolobi totombola mongongo na kopesa biso nzela ata tolobi toloba nani akopesa nzela makambo pesa lika elokuta boyoki bamelika ndenge nini bakokende kochamusa likambo oyo sika soki tozaki na ngambo ya Poutine Amerika lingaka tia lokolo la Congo te ba contrat nini o bo signana bato bazolinga kopesa bilo maboko te soki bozalaki ya solo la bolingo ya solo pe bondeko lolenge Poutine la kisi bondeko la pa ya Traoré ba solo li pa la kisi bondeko la alobi ale yango ngana tindeli yo ya bino na Congo basi batindi boni be bokabaki bilo bapesi bilo nini na sima nango batomboli Kagame baliko distraire peuple baliko lalisa peuple mpongi peuple asala muka kia telema abunde tumba makambo bazali kosala meli makamala mute boyoki kuna na bamelika na bangambo la yango wana lolenge o bango bazalaka ba républicain ba misusu wala misusu boyoki ndenge ni bango bazali ko bunde tumba ya bamboka la bango bazalaki ya likambo eteli grossesse mais lelo o lolenge bango bazali koloba kabuya tselanga na video Zeleza te mama kisha se kufi mama nadi mama okinde na wana zana chance kisha se kufi en face ya église ya Lisala na Kasavubu na direction ya Gambela mama zeleza te bango balingi bobele comme tel c'est la longueur d'avance bali nango ba démocrate da ba républicain kuna na Amérique ba ko sala ni ba ko discuter na makambo matali demi tokolo balati na vidéo bomoni
et pas la biso milieu bobele mvula mais tala bango nde bani ba développer mayele bango ba démocrate balobaki ete mwasa na makoki ya kolongola Zemi na tango leo sata komi 9 mois poso ka moni Zemi les ali ko compliquer etonini mais na ngambo mosusu ba républicain bango balobi te toko condamner ata éjaculation. Cela veut dire mobali oya éjaculé la kati ya mwasi bolimbisi batata mama bandeko pe bana bolandaka ngame tolo ba poto tal sabelo lenga baninga degeni ba ko avancer. Balobi yo oya éjaculé la kati ya mwasi c'est qu'il faut bakanga pe yo. Parce que yonde oche mwasi Zemi pose une irresponsabilité yango ezali ko pousser mwasi ke ko sala avortement. Bako kanga kaka mwasi te tale tumba la bango ya mayele na niveau bakomeli. Mais biso lelo to ali incapable. Ya kovanda peto lukalo lengeni li ba opposa na ba opposa mususu babunde tumba me ya bango kokuta bakotika laka koyoka te bakotika laka koyoka te ngambo o na ngambo oyo pona nini makanisi mabango mayoka te mengana kokamwa opposa o azaki lelo opposa lobi bokuti aza la pouvoir a combien de pouvoir ndenge nini makanisi na bango mayoka nini olenge nini toko ye batina te mais ya baningo kokuta ke tango azali républicain ali républicain azali kotele makolandisa ma idéologie na bango pena ban concept na bango lolenge bayokalaki okokuta ete bukolo boko ta ke na ngambo mosusu mais ya biso okokuta lobi azalaki la muka ya Martin Fayulu a changé automatiquement a commis la muka ya Muzitu okokuta azalaki na ngambo Muzitu alongwe akei kokoba na ye moto ya IDPS. Sikoyo bozala kana makanisi ngolo lengeni po boyoka la kite bokabwani sikoyo eloko ni esangisi bino kotala yete ba politique ya République démocratique du Congo ba yebi politique te ba ko sala politique ya nzala. OK siko ko sala politique ya nzala ba ko somba kayo lelo jifendele ole ko bundele kolo ayote il faut yeba eloko nini ona boya ke pa ya ndeko Félix pe eloko nini tininga na nzima okoyoka lobi mutu alobaki ke toko bunda bitumba na Félix Poeta yibaki baponami mutu ana lobi alobi na kumisi Félix Poeta alobi to senza bobeko likonzi mais finalement ba opposa la biso balinde gene mais oyoki débat ya baningo bazali ko sala oyoki débat ya ba opposa ya baninga ngambo ba autoriser ngambo ba lobi te tozali ko condamner mosa ko kolongola Zemi te. Et puis to suka kaka te la mwasi alongolize meto kende tiko kanga mobali we éjaculé ki la kati ya mwasi tala ko poussa mayele ya bato pamba te balobi mwasi kaka te mwasi azwaki Zemi ye moko te donc balingi ba condamner éjaculation maintenant bato wala bakomi ko sakana biso parce que niveau na biso eza très bas tozo ko kate ko raisonner to ko analyser la makambo ezali ko leka la République démocratique du Congo to betaka bravo na makamba baninga tolo bakaka tala bandeko nde basali mais finalement nous les Congolais loko ni tozo sala parce que ba intimider Congolais moyen avancer mayele na ezate ba intimider président de la République démocratique du Congo oyo mona mboka Félix Antoine Tshilombo lokola kota ki la fraude lokola basala ki bakablo sur la fraude azu intimidation ko banaka ka sinyaki tiki do lelo baza bobele ko sinisaka ye bakor nyoso wana pona nini bazwa mabele bazwa mboka na yo yo vandi wana béton oui eza choix na yo na disconfie pas mais ozombi misanini na sima ya béton bandeko bazali ko na mayele pointe to manyola yango to kende musika papa Denis tala lelo batola bakomi ba prisonnier tala lelo batola bakomi ba prisonnier tala lelo batola bazo intimidation moye basala musala ezalité gouvernement ni nezali ko boya te bato ba s'opposer mais bango basaki ba opposant ya lobby ba s'opposant ki na Félix na Kabila ba bengi Kabila ndeko po apesi bango bo konzo ba yebaki te piège na kati ya bo konzo wana tala lelo Congo bisike komi pona bato kaka babale vous croyez que nzamba kotika bilo to ko punir bino te bon lelo bato babale basala ki complicité na bango pour trahir la nation congolaise et lobi la tongo bokolo bake bato la baza malamu po bosangana bango ba komi malamu na ndenge nini c'est ça qui nga ezo kamisanga bazo koma bien ndenge nini bozo ko applaudir bango ndenge nini est-ce que bokoye ko spécifier to ko expliquer biso comment bato la ba komi bien lelo bolamu na bango ebimi lelo ko nini basali nini
Ou bien parce que tamboui sabino na mayele moko boy, moi je ne comprends plus ce qui se passe dans l'autre pays. Bon mon vous là. Mais quand les alliés elubela elubela, bota la ndenge sali. De mboka la biso za milelo. Bota la Congo yango wana, mais oye bota ka ba milliards. Congo o ba détourna ka ba millions, ba milliards. Kasi Congo yango la kana mvula so gebeti. Jusqu'au preuve du contrat bateau ba dinda ba pesa bango esikate. Ba sinistre wana tikino lelo bisika ba tia bango to ebite pe ba futa bango te baza abandonné na propre sort na bango. Wana l'état moyini l'état assassin. Et biso soki ba pesa biso mo ngwele to zwi to sepeli. Siko ya tabino moko. Mboka nini oyo boutique yango boye. À la portée de tout le monde à kota ndenga lingi. Mendele bako festoyer pour la Jeanne d'Arc. Bazako kanisa mona moso abundaki etumba. Mais babafoué balumumba. Babafoué 57 patriarches babundaki etumba. Indépendance et République démocratique du Congo tchatcheza la kaleso soute. Parce que le 21e siècle tozongi so baumbo. Babomi indépendance la biso petit à petit. Alors tout le monde a revendiqué la droite, le peuple s'est soulevé, le peuple a dit on ne peut pas accepter. Yango tozali ko senga la belo ete to bunde to. Yango tozali ko senga ete to telema to bunde tumba to yeba lolenge kani ya kosala makambo la biso s'il vous plaît. Nazali ko senga la ba congolais bo s'abonner. La chabia no ko yoka la teli kamunini mama. Ba pour amenta ngola no bondi ya botar de bono tsaer monsieur ko comme la bilo mamour d'angola la mokitene Florence ya matondo mido. Bino banso esika biso ezwami bino botelema. Yani kota mutunga partout au bozai to la posa la bino. Botelema to sangana. Botelema to bundela nation na biso mboke kei. Lobito lobo kula bako boto la biso mabele lokola basala ba peau rouge. Mais biso malheureusement nous sommes pas de peau rouge. Et puis mboka oyo bakozwa yango te parce que za mboka oyo biso toza. Bakozwa mboka te po nzamba za na mboka oyo. Bakozwa mboka oyo te po eza mboka ya nzambe. Mais tout ça a quelque chose. To telema. Papa Denis. Ma maman Bonheur bobenga ngala za la bezo la bino. Maman Genese Manga. Fallait répéter lo. Papa Valère Mengituka boza tellement belé. Naza ko be la bilo banso to bundela mboka la biso. Soki to lembi mboka za ya biso ba okenango belé bo kufa la ba crise cardiaque yanga bo continent Angleterre na mboka ya Big Daniel Ngenda. To telema. Hein? Alain Matumona alino yanga mokonzi. To telema ko Matumona na ngai. To telema to bundela Congo eza mboka la biso. To telema to défendre patrimoine na biso. Na ande la subsingala kaka ko betambela. Na ko pese faire conscience tala mwana wana. Bakangaye parce que a dit vérité. Quel gouvernement sanguinaire? Oh makamuni bilo bosa. Mboka ezokende bosa. Vous êtes des incapables pour délivrer mboka. Bato bozo sota makasi ya koloba bilo bobo bango baloba. Intimidation sur intimidation, arrestation sur me fait pas badal ba mbonde la mboka. C'est ba congolais batiki mboka kei. Bon mboka to rekokele to lela kaka. Te. Biso tous a besoin de défendre patrimoine biso et to défendre yango peu importe le lenge bilo bo mais la biso mais boye bakaka ke mboka auto ko libérer yango. Pe bino moko boko kanga makala baboloko. Pe bino moko sort na bino boko yeba yango kalate. Que vive la RDC, que vive la guerre. Biso to bunda. To bunda la Rwanda, to bunda la ba congolais très au bazo trahir mboka o. Parce que ba mboka nyoso bazwa biso to récupérer yango. Biso ba congolais to récupérer ba mboka la biso. Bo sepelate. Bino bato bozo ya pressé. La kati mboka la biso pour le déstabiliser biso bokeba. Bokeba pour mabe ko zali ko na bino. Nzamba pambola bino azana bino merci na kabuya l'homme puissant l'échange fait l'équipe qui gagne. Merci na Pape Budget, directeur de recherche stratégique. Personnel sango mo konti pareil be monsieur la biso. Boza tellement ébélé. Nzambe azana bino abatela bino ba maman de la Suisse, maman la jolie, maman Samuel Mabolongo. Na patron la mort nous vaincrons papa Alfred na maman Clarisse na mboka passe na ngaki assez intelligent ba maman nyo sur la Canada kuna boza tellement ébélé to sangana liboke moko to bundela to lembate to tambola mon mère de prime partager mes missions mon mère de prime na Autriche yanga moko to bunde tumba
Congo eza ya yo eza ya ngai to simbala pona bendele ya lokumu. Ingeta nous voulons la paix. Bitumbande yango eza solution.